Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernia Sobozwami, c'est Noëlla TV, na pesi bino bambote na kombo na Yesu, nzambe na lola, bomba pe abate la biso la famille. J'espère que toza bien na mawape na ngolu na nzambe, bisika na Sobozwami, c'est Noëlla TV. En tout cas, j'espère que boza bien. C'est la baronne na bébé Arieta. Bébé Arieta yewana Karine Mokonzi abandi ko lakisa ndambu azo lakisa bébé Arieta na ba oba chaki tembeke silicone azali mwana te alobaka te azali kaka mwana moko batiaka ba pile o alakisaka biso aza mwana te bande kobota la bébé Arieta yewana bébé Arieta yewana bébé Arieta na kotiela bino yango la famille ernos boza video na biso to s'abonner to partager to aimer to like pe ekosala biso bien makasi la famille la chine babizou mama Ana Tengo babizou ida babizou ida Mokonzi babizou Galiana d'amour bisika na sobozo mi pe babizou na bino nzambe alola abatela bino I love you na lingi bien pour l'amour de Dieu botala la baronne wana na Arieta nazo zongise munacha siko volume Karine Mokonzi azoboma batu na elengi alobi bochaki tembe maintenant bozo mona bébé Arieta donc ndenge Karine bandi boye la baronne bandi boye cela veut dire akolakisa biso elongi ou bien akotika biso kaka na posa boy ou bien l'autre là akotika bango na qu'est-ce que c'est lolenge balobaka ke azali mwana silicone en tout cas bango moko bakozwa réponse bino moko kaka na nzambe na bino mais boyebi bino moko kaka ke bébé Arieta azali na bomoy ye wana bébé Arieta en tout cas nazotela bino boy natela bino vidéo natela bino volume parce que na dimina ki volume pona lobanano bozela natela bino bébé Arieta de Jésus bon mona ye bébé Arieta wana kazi pose. Mais est-ce que tu peux te calmer un peu? Je dis est-ce que tu peux te calmer? On est devant les gens, ok? Ah ouais. Bon, on va maintenant parler. Je ne peux pas parler. Bon. Mais est-ce que tu peux te calmer un peu? Je dis est-ce que tu peux te calmer? On est devant les gens, ok? Ah ouais. Bon, on va maintenant parler. Je ne peux pas parler. Bon. Mais est-ce que tu peux te calmer? La baronne azoko boma batune elengi. La baronne ozo pesa biso matière ya ndambu. Excuse. Mukolo, la baronne akolakisa elongi Arieta, j'espère batebele bakokufa penza. Akoboma batu na tension, akoboma batu na elengi. Naba nyoso bandoko lobake azali mwana te, azali silicone, azali mwana imaginaire, azana bomo ite, akosaka, yekutu, eske akokobota, yekutu balongola matrice, Boloba pourquoi bolobela raye, eske azanani, bébé Arieta star. Depuis azalaki na libu mama na ye azalaki star. Depuis nzambe akelaki na libu mama na ye ti lelo aza star. Siko mukolo la baron lobi ke non sikoyo elongi ya Arieta emonana mama na ngaye batu bakokufa na ba video bataki ba photo bataki ke Arieta sana chose na sucette na munoko eza yako beba na ekendali na ekita na se likolo ya nani ya 6-7 mama na ye atiaka ye botala mama eske botala photo wana botala Arieta pas de photo bandiko communauté ya badiabulu communauté ya bandoki ya motema mabe pona koloba boloba kaka mbangu na Arieta oazobenga mama tata en tout cas bokakola ye nanini bokakola ye Arieta ya solo obo yokaki
Karine abandi kolakisa malembe abandaki na liboko abandaki na suki abandaki na mukongo donc azo kokende pas par pas pas par pas parce que na kolakisa bino ke bino bolobaka nyonso boyaka nango na réseaux sociaux ezalaka ya lukuta eloko ezalaka ya vrai oyo bobengaka mama na papa c'est ça ezalaka vrai na kati ya minoko na bino mais oyo bozomona ke eloko eza ya siku boloba vérité nango en tout cas bokokaka te tokita tomata communauté bokokaka te bokokaka te boyoka Mais est-ce que tu peux te calmer un peu? Wana bébé arrêta Je dis, est-ce que tu peux te bébé calmer? azoloba azoyekola kaka koloba mpe kana kati ya réseaux sociaux bandeko tokokende wapi mpe tokosuka wapi o arrêta akobanda koya korépondre bato oyo nyonso batelemelaka mama na ye bato oyo nyonso batelemelaka ye na réseaux sociaux donc arrêta azokoyekola mpe kaka monoko na bino arrêta azokokolaka na réseaux sociaux arrêta azoyoka monoko alike communauté oyo balingaka ngai te ngai mpe nazoyekola monoko mpona loba na bino ye wana mpe monoko ye wana mpe azokokola bebe arrêta botala mwana elengi mwana biscuit boye franchement bokakola arrêta boye botala suki ne bolobi aza mwana métis aza mwana mundele botala arrêta wana aza vraiment métis botala mwana bijou en tout cas basentiment ekota botala mwana wana botala vraiment mwana oyo aza métis bandeko bolobake aza na ye kutu aza métis aza kutu mwana na ye te bandeko botala arrêta botala bien la bango le boy na bongisela bino e botala nga mpe natala mpe bien est-ce arrêta aza métis te yango bino bolobaka mpe bozalaka na poto est-ce que boyebaka métis na noir est-ce que bozofanda na mindele place moko bozotravaille na mindele place moko bana bino bakendaka mpe classe na mindele place moko mais bozotala te mpo ya mondele na mpo ya métis na mpo ya noir eza ndenge nini botana arrêta wana bandeko ngai naloba te bino botala bino moko botala arrêta wana botala arrêta arrêta mpe monoko awa arrêta yekolela monoko mpo obanda koloba Je dis, est-ce que tu peux te calmer? arrêta mpe monoko awa bandeko mama na ye azoloba faa na calme arrêta alobi ngai mpe na kofanda calme te parce que réseaux sociaux oyo bamlakisi biso monoko En tout cas, bébé Arieta, en tout cas, on t'aime. En tout cas, biso ba mama kulutu, to lingi o makasi, vraiment, ata ba lobby, ata ba salindeni to lingi na biso kaka, yo bébé Arieta. Boyo ka Arieta, lobe la biso ya suka vana kata. Est-ce que tu peux te calmer un peu? Arieta, boy, que na calmer. Est-ce que tu peux te calmer? Arieta, il vient de calmer. On est devant les gens, ok? Bon, on va maintenant parler. Je peux pas parler. Bon. Mais est-ce que tu peux te calmer? Arrête d'appeler ça du son matière, ya, appelle ça maman coulou Je dis, matière. est-ce que tu peux te calmer? On est devant les gens, ok? Bon, on va maintenant parler. La famille tozo kata wana na tela kibino mwandambo wana bobota la matière oyo la baron abwakeli biso na réseaux sociaux azo lakisa biso Arieta azo yekola koloba ezali esengo bien esengo te ezali esengo pe ezali mawana ba oyo balobaki que Arieta azali mwana te Arieta alobaka te Arieta azali mwana moko imaginaire azali popi moko basomba bataye bapile donc bamaniaka ye nyonso abayebi ke oyo to bakisa bapile ekomi faible babakisi donc oyo to changer popi wana pampers ba changer bayebi ke la baron ayebi ke oyo popi na nga azoyoka nzala
apesi ye kolia popi yango ye wana bebe Arieta boma bango na elengi ma chéri boma bango pela na elengi basala mokili na bango bao bayebaki te ke ozali na bomoi basala mokili na bango bao baloba eke bebe aza te bakende kosala mokili na bango Arieta alobi naza na kati na bino tina ti donc bino moko bozolakisa Arieta monoko na kati ya réseaux sociaux bino moko bozomona kokola Arieta na kati ya réseaux sociaux pe en plus na ndambo akana na ndambo anko Arieta aza na leki na ye Filipo donc alobi po botaki doute epai na nga mais naza susu na leki na nga du fait que déjà la baronne abandi kolakisa déjà na Arieta ndambu cela veut dire Philippe pe akoya bokomona ye pe parce que botiaka tembe na bino esi esila kala esi esila nango munoko pe bokanga bochanga pe balangage bokoma koloba ke Arieta papa Arieta azali papa Arieta mama Arieta donc tellement bokonfirma pe bino moko bolobaki pe azali te bino moko boyo confirmer que Arieta azali c'est ça qui est bon en tout cas bravo naba balobaki batiaki tembe ke Arieta azalaki te du fait que bondima bolobaki Arieta wana azali eloka malamu yango wana donc la famille vraiment bolanda Arieta abandi koloba bino mo bolakisi ye koloba abandi koloba na réseaux sociaux akoya koswana na bino na réseaux sociaux bokomona kokola neka na réseaux sociaux donc cela veut dire akoya ko répondre bino babando finga ye babando finga mama na ye na papa na ye donc akoya ko répondre en tout cas la famille nazo tika bino bolanda video na bokebi boyoka Arieta azobimisa maloba mwana o balobelaka yeyo abandi koloba en tout cas bokosaka te boyebake nzambe asalaka na ngonga na ye pe na tango na ye cela veut dire Arieta abandi koloba bobongama Arieta abandi koloba akoya ko répondre bino akosala silence te ako répondre. Merci la famille. Nazotika bino bolanda video ya Arieta na bokebi donc Karina bandi ko lakisa malembe etikali muke elongi donc ce que elongi monani susu to ye nango to ye ko loba la baronne pesa biso matière pesa biso matière elonga pardon elongi ya Arieta emonana po ba yeba ke non azali bijou azali bonbon azali biscuit. Merci la famille nazotika bino bo like bo partager bo aimer bo s'abonner et kosala biso bien makasi. Merci la famille ba commentaire pe ya malamu commentaire bo tia ke ba o ba taki tembe basi ba moni ba oyo bandima kite basi batali ba o miso zalaki ko kufa ba lobaki non azali mwana silicone ba mona est-ce que silicone alobaka mwana popi asimbaka boye mwana popi est-ce que abenga papa mama oui akoko benga papa mama bache ba pile mais est-ce que akoko bouger boye ete ya yo wana kuna basakana kana nzambe te. Merci la famille nazotika bino bye bye.